Alors, tango eringe bima, producteur otozaki na ye, c'était Chabani Record. Tango ake poto ateki na album, azaki na surtout. Alors, Bob Massom da somba yango, ya ebaki valeur nango, tango sombi yango. Ezaki prévu, il fallait Chabani Record à mon angai pour tout solo là, tout ibandini. Sur $15 000 au bapesaka ebonge aïa nga mukolo album ebongaki to solo là apesaka même 8 000 il y a tika 7 000 bon makamoko ka ndeko album ebimi to mona mutabimi sango producteur musume komboneza na kati makambo pe tout ezali mais donc nazoaka e pas Chabani $200. On a Chabani Record. Chabani Record. Comment variété samedi soir et bima variété samedi soir on a bangolais à comme bande mon à $100. Tala variété samedi soir on a succès ça là. Nazo ata infranté nazo kasolo kuta Chabana répondre. Mais carte kuta sokoda na za honte. Même so sonika to za nango. Sokoda na ba carte te. Compagnie muneno ba ozo ba mbongo ba olia. Mais carte zate. Entre temps $20 la carte na vesa. Si on a so escroquerie be comme balinga ça va congolais ni. Et puis présent nous on a ça ko adresser na au direct parce que to kutana no deux fois toujours continue ba DG papa vieux Michel mais pas ça la rien pour nga mise munene lokolanga. Banda na sa filé na Sokoda ça fait 2 ans et demi. Na pesa na bambongo carte na habité Sokoda ko be ngo escroquerie bien vol direct bien ko bana habité. Na ko sepela batika la ni bazali mais bakuta na so ba concert eli basala le noté basangani batoy ko tala bango sala bien même muta va na coin na yo sala bien parce que sont des grands garçons bazana ba musicien na bango bo ba musicien ba kindo apelo bio. Alors Chabani Record soko za muto na nzambe oza pe na famille oza pe na ba massa so ba ko côté ya yo luka quelque chose à repesanga nazwa rien nazo bisayo. Donc Mandundu nazwa kaka $200 au apesa royalty au petit producteur pour producteur payer baka azulu ko pas musicien à part on a rien. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons bino ba mama na biso nyonso obosala ka lokumu pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salariés dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter Jeanne, Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars. Vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa.
tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous êtes en train de suivre Congo Mokili Télévision, spécialement historique culturel. Donc aujourd'hui, je suis avec le maestro. Chor Mbemba, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Santé, ça va? Tout le monde solo topé mangimamuke, mais si copina si to bandi ba répétition, to betaper le 8 mars. C'était moi, super choc. Super choc. Grand complet. Cette fois-ci, vous bozo betawapi et tout. Bon, Tourbe est une salle libérale, ils allaient entre Sayo Birmanie na Kati, mais na Baba la Lande, salle libérale. Tu as même un super choc. À un moment, vous aviez à faire un carton, dans le sens que succès, surtout vers les années 95 avec Bizé Mandundu. Et qui a vraiment cartonné. Dans l'époque, je me rappelle, mais je ne savais pas exactement qui a Imbran. Tout ça, mais qu'est-ce qui s'était passé qu'aujourd'hui, il y a eu au moment des clans Moroboé? Il s'est passé quoi? Ni les kaki. Bon, et donc les kaka, parce que mon vérité, ça va être nécessaire. Tant tout ça qui succès, parce que tu as mis ça qui nous dit titre Bizé Mandundu. Alors, tango eringe bima producteur otozaki na ye c'était Chabani Record. Tango ake poto ateki na album azaki na surtout. Alors Bob Massom da somba yango ya ebaki valeur nango tango sombi yango. Ezaki prévu il fallait Chabani Record à mon anga poto solo là to ibandini. Sur $15,000 au bapesaka ebonge aïa nga mukolo album ebongaki to solo là apesaka même 8,000 ya tika na 7,000 bon makamoko ka ndengwa ata to 5,000 nga sepisanga pour nazaki mukolo album mais sala ki ngote mutu so bimisi ta mutu so bimisi na mwa ko landela ezaki te nazwa rien album amandundu. Mais oui, au moins si on peut un producteur album, bah on royalty. Pourquoi connaissance elle que peut si producteur na yo album na yo mais tout ça na ba contrat tout ça na ko bimisa au monde neto yo kanaka a occuper ba ko sala bomé a sala rien. Album ebimi tout mon amuta bimi sango producteur musume comme boneza na kati makambo pe tout ezali mais donc nazoaka pas Chabani $200. On a Chabani Record. Chabani Record. Tal album sala de millions, plus de 100,000 exemplaires. Pour Mandouné Radisque donc on a outé ça na Paris. Oui bien ba producteur congolais bazala moi déclarant ngo za dépasser sur déclarant ngo tango nombre nango pena siri ko bimata pose à plus de 100,000 exemplaires. Alors, il fallait déclarer parce que Mandouné et ma disque d'or, ma salle en hôtel, quoi pas foutangate, télé locandingo. Tout cela n'a eu, on a na batterie na mitendi kuna na mingadi na wanenga bibo lokozo ko foutangate yuza na ici na compagnie tonga bandako. Tongela ngatanda ko sala ngabepo. Album sala succès bo pesa bambongo peso ba télévision. Vraiment occupant au pesa ambongo te. Omoni pas sosuka. Tant sozomona sogomoni lo fumbazo sabe monsieur Belazo déclaré droit na raison. Biso a monsieur za mantro. Tala disque le quoi Mandundu. Et puis tout yesu na arrêté samedi soir. Aye comme visiteur na kati ya variété samedi soir nous on ba ye qui pour coopérer film wan. Basumba variété samedi soir et bima
Variété samedi soir on a bangolais za ote kama bande mon à $100. Tala variété samedi soir on a succès ça là. Nazo ata infranté nazo ka solo kuta Shabana répondre nga. Yesu mda note que la bomba so basali suki ndenge na bomba so album on film ya variété samedi soir ego. Nazo incateni nazo babu. Mettez comme donc na habité des millions de ya ba bande vidéo. Surtout ni bana poto bika variété ya Sorambemba. Mais non, scandale. Est-ce que na retourna bino? Elle a bien beau landa biso et c'est nous allons la musique. Na vivra toujours na ba mbongo ya ngai moko. Mais la musique va producteur bali opé sa biso ngote. Mais les lots na cadre wana Shabani Record je dirais bon na utilisé expression escroquerie ou je ne sais quoi mais bambongo na yo apesa te lelo initiative nini yango Sorambemba azana ngo bien azwaka par rapport à parce que ça ba droit na yo ba ko li yango pe boye to za congolais on tient un citoyen congo tu as des droits on ko to tala siko na ba YouTube yali soko beti Sorambemba zoka banze mo bani et c'est bango pe kaka bato ba côté ça on na ba YouTube ebanité na ba chaîne na bango nani aliaka bambongo na ngai ebanité soko kutu mo na ba clip okuta biloko to ezali siko ngazolinga na fonga chaîne na ngai mo na ebité ko zana ndenge ni na banda biloko asika ou bien ndenge ni na kotuna na bato ba osala ngo parce que droit ngo za yanga ba kombo ezali po avant obeta banze mo na fo beta Sorambemba bo siko yo vraiment na ko sala nini naki na justice naki ndi wapi bien comment. Est-ce que Sorambemba récemment au Luga qui entré en contact na Shabani Record par rapport à Makamwana Nyonso? Oui, tout cela est bien, ça les qui n'ont tout ça est bien. Mais soit parce qu'on a rendez-vous à la raté. Oui, ben nous coûte à aider. Vendre à 4 heures, 5 heures, à raté. À la raté, donc ils ont pas si mingi. La dernière fois où au contact avec Shabani Record, ça date de quand? Et ça il en est nini. Ça fait 4 ans. Avant que madame n'a pas 4 ans. Donc jusque-là, au recontacté sous il est très bien, vraiment tout coutana lundi. Mais na kenda na vanda banda bima. Na eko benga ye ayambi soute bon. Na vanda na ngai. Mais na habité kolia mutoki ya mutunde ngona soke za bon na vie na je ne sais pas vraiment. Il y a pas si bien na biso ba congolais. Yana na kosenga na bino bakonzi toujours bokanisa biso surtout na kosenga susu na ngobila ba biloko vraiment bolanda ngo gouverner parce que biso ba misi bokamwa so muta kufi ba sakazulu baza ko tambola mais tabusu ba na raison misi ça n'a rien tane tsuna opesa sokoda kaka sokoda banda na sa filier ça fait 12 ans et demi nambonga carte na pesa na carte to kina soneka ba futa biso bande kombi sokoda muta forcer nga kutulo fomba yo vanda ka boki pa sokoda te na kena futi bambongo tututu mais til to kutana pe nani oka deux fois atinda nga pa ba DG na ba mais DG c'est qui ba DG ngo na ebité so ba DG ndingi na ebité uyu ba mais carte kuta sokoda na zonte mais biso soneka to zana ngo sokoda na ba carte te compagnie muneno ba ozo ba mbongo ba olia mais carte ezate entre temps $20 la carte na pesa siko wana so escroquerie bi comment balingi basa ba congolais ni et puis président ni kona za ko adresser na au direct parce que to kutana no deux fois toujours kotina ba DG pa ba vieux Michel mais bazo sala rien pour nga mise munelo kolanga na ba album na za na ba biloko tout kota mais batu bazo futa bango kuna bipa betre la musique ebanité abeta répéter azape musicien solo te mokende chaque paiement ya sokoda ba mission na bafuta maka na ebité ministre ya culture art sokozolanda vraiment za pasi pour na biso to ebité so zako
Banana ça filé na Sokoda, ça fait 2 ans et demi. Na pesa na bambongo carte, na habité Sokoda ko bien ngo escroquerie bien vol direct bien ko na habité. Na na carte Sokoda te, donc na za ko na membre Sokoda te. Mais na futa tout. O ba futa. Mono kuta ba mise msu ba futa kuna bazanga salaire. Te na habité so ba bande ko na bango bien ndingi. Na ba ina koma Sokoda te pour na vivre pe na mbongo na bango te. Na koma soute basalo bali ko sala. On dit qu'il y a un problème à biso. Ils agissent, c'était. Mais aujourd'hui, l'initiative est bon, oui, nous avons perdu le bateau, mais c'est quoi ça? Et comme il y a danger. Quand on a tapé sur les gens, on a dit que peut-être. Parce que ça va droit, on a sonné chaque nini to zo bambo et puis ba vieux Michel on baza kuna ba machine se wana basa kina soneka ba ebinga sikona mdazo kale bango ke acha kombo na ngate na pema c'est ça eloko naza ko toujours comme mituna soneka ki bien organisé biso ba mbongo zuta ba sasem to zo futama yepe vieux Michel kaka za kuna machine vieux na mutaima kama na bien bongo biso siko ba droit na biso zo kinde wapi. Bana sa filé na Sokoda aux 2 ans et demi. Mais paiement est saté. Et le comment que saté. Il y en a tout na yepe na président Nyokalongo. Mais problème ni bozana on a biso. Le fombo sundenge moko tango a décidé bo dise sundenge ni bokata ina salaire na ye. Bon, ngana décidé na ote siko bo zani po futanga. Et ça est comme danger. Otu soumise na nga di kando elonga feti to sa filé nga na sa filé yeso ya sa mais til elo côté mais kino ko tala ba yumo ba futa manga kuna sonde yuma na kobenga bango parce que na kina ba yiba ngutute ba beta pendulete biso ba tona ba tu ba wi album mo eteka ma partout ba mboka tout comment to ko futa matin na compagnie ya biso moko ya président na oro ba pena na yo président no kalong oyamba nga bi. Mais na côté paiement na zo mbongo te mais comment so na komi pena waka beaucoup tsai mais ce qu'on a zo comporter ça dit à quoi na kokota to sonner bien si ma fini bouton bien comment na éviter ce comment ah président pena pona yamba ba to blague te yamba nga pena bien na koti na bureau to sololi bon déjà botala makamuna ya yebisi pe bango mais rien bouton ba fini mais na zo comprendre tout juste c'est quoi oui. Donc, est-ce que suite il y a une déception financière qui est du genre Chabani Record d'un côté et Sokoda de l'autre, il y a ça en sorte que Super Choc du genre à partir de la succession il y a 1995 jusqu'à aujourd'hui est flanché. Ah bon mais après succession on a toki na basoneka baza ko futa biso. Yevi Michel ayebi. Ngana za uzo ba mongo na ngai. Mais n'habiter mboka bopo na vendre ngo comme il passe. Qu'en est-il de musiciens mususu bazaki na kati ya Super Choc au bazal soutenir le ce sont des bakenda parce que bakenda bon nakolo bakenda lelo azana za ko kuna ba nyoka bon so peto na ndule ayaka abetaka na biso tolo bakake bon ozanda kuna uta parce que na format petit on a uté paranga bon ba respectanga quand même bon félicitations pour ba mission so oyo bazana ba orchestre musu parce que sona concert bayaka eloko kana féliciter bango. Mais il semblerait qu'il y a eu une fois phare moko betamaka entre Super Choc na Wenge. Ah ba Wenge na lia bango trois fois bongo bien onde banane bemba sonnerie. Qu'est-ce qui s'était passé na bemba sonnerie? Ah bon na bemba sonnerie zaki bon tolo ba mamuno so na nyoka longa vraiment dans le présent a dirigé la yango bien très bien président Nyoka parce que na lero na biso ba to fula to ina vitesse moko et vitesse moko très fort alors tomba lobi Wenge mata Wenge sa lo ka fier ya quartier na après tant tomati ya kaka na sima parking ka wana parking a mola tanto kota ina biso ya mabe makasi tanto koti tanto tiki. Porque c'est tout, pour ta propre bête, ça qui soute. Pour ça qui vitesse, mon musique, auto bête, qui musique.
bango tutu bazaki seri wana na baleba kaba batutu bazaki wenge complet 4x4 batutu bazala après sima bayaki babetaki esimbaki te sikoyo ezalaki sur raconte mosusu nyoka longa lobi na nga te omoni yo moto ana succès donc na moi il faut zala alors na moi to yesus ba 13h ba 14h tango ke cimetière sikoyo babengi su wenge abanda alingaki te biso koti subo totika putulu ya mabe na bandala totika putulu ya mabe na bandala et puis sima na bondo wana bapanzinga orchestre toujours na ba Chabani record parce que yalinga ito sa so album sunga bino na mandundo futinga te boto no sa so album su jamais ala komeli ba mission abibo ngana o mabino poto Alexis bango ba quartier ya Munganga ya Blebo obama kante ba passeport ba quartier mo za ba bisera ba sakerer mo orien ba ba kate avant que ne poto il faut signer passeport la lera ba ba ki ngote ba Alexis bango ezaki mbale ga sachet ba on peut ba monique ça va ba longo pa na ngai mais tant ba ke Chabani ko ki bango te ponga pena le rona ya jeta mutako tsote na kinawa mutako futa miselo kwa ngazaki te nga misia futa ma avant concert na futi musicien alors tamba ke na relier comme pasi makambutu pasi na lié pasi instrument zate ngaki na tuwa ba winge ba yibi na usalwe lisusu Blaise Bula pourtant ba kina winge ya mta ojo azoko ya ojo instrument paranga pour winge beta naki déjà un grand comprendre mais tozaki ba tumoko pe orchestre lenda na le rona mais toki na succès na le rona o winge ya misale la kité mais toi qui n'a pas chanson danger toi bêta danger surtout kutani ka place au sentir pour la orchestre de musique alors na bondo sous même chose bobanda baboy wana pe orchestre na banda on sika to juju ba petit ba misia sika énergie sika bona ba ki wenge seruan ba zape fort mais le ça qui zaki et puis nga nazaka na habitude moko soki na robeta lokola nazaka na instrument ona kutaka mabe wana na changeaka et puis so na sisi transit otia masoko biloko na ngai koti alors ba modelo nga zaka na ngone boma ba orchestre bele tina esprit ba mona volume instrument on dirait diminuer sous moi muke na ba bo sirona pe wenge zaki pena na organiser te na tato beta on a bondo ba na synthète faut pas singa synthète pa nanga ado floko ya ki pire petit nanga magena vane na bar pona tala ba on me fanatique et déranger ba on na ndenge moko ya ko sanga te ba ko pe kutu ko beta te mais quand même tant Adolphe singa synthète la pe ki synthète donc tolo ba ki wenge na beti on trois fois na ibemba sonnerie na tera bondo pi na tera sauce wa tera sauce apenda ba senga kite ba bori muta sa biso boko batalo bite photo betane wa to beti na bondo mais semaine zo ya susu totala so stela boko beta susu ba concert to betana ba tutu te ka wenge kaka ba te biso susu na sauce siko na yana stratégie na yokuta instrument so pesa ki azaiko so nini ngana bakli so instrument mobimba tala mama na volume tana vide ka di malembe bolongo ba plan na bise koti malembe na karale siko fuba ya basa so installation basa so dido ya ki passe et comme différent ya passe donc ya omoni toter ba orchestre belé guitariste fa na guitare na il faut ça rappeler na composer parce que ko no kutelo ka mabe a changer mbara moko wana ya ba système na biso tozana tanto ya ka so bengi biso na ba kombo za pembeno na biloko mikemike za pembeno so ka bo salire to lungoli wana to kotia biso to za bon na za bien organisé au sanat. Maintenant je remember Lolo
Vous êtes en contact dans le passé, en contact dans ministère Wenge, comment évoluer. Lelo Bapanzana qui pendant un long moment et actuellement ensemble. Il y a déjà de grands leaders Ale Makaba, Weranson, Jubem Piana et puis deux autres. Au Bazozong Sabango pendant ça la Kozong sa Wenge Nenge et Zalaki. Bamsou Balobi et ça a des avantages dans le sens que ministère au Bazana auquel son Moussou Bagosuka, Bamsou Baluka, Bakopo comme tout ça. Yo en tant que visionnaire, yo en tant que bateau fandakina bango pendant un temps, est-ce que tu pourras dire la même chose? Bon, on a un parce que na linga bango pétro hein. Bon, on parce que ba PCP be stratégie belé la musique. Muta ko sauter. Ba iba jeune mo très propre. Ba luko amakasi. Na pesa ko tuwera son pas sali, JB et puis Blaise Boula, Adolphe, ba batura ngai. Apesa mbote pa bazali ngana ko sepela batikala ni bazali mais bakutana so ba concert eli basala lendo te basangani bato ay kotala bango sala bien même muta vana ko na yo sala bien parce que sont des grands garçons bazana ba musicien na bango bo ba musicien ba kendo apelo bio donc bakutana ka po ba beta ka ko sala bien mais muta na ko na yo sala bien pour déjà si ba suivre ba vie na bango baza très bien ba onge ba bien donc eloko na osenga ba sala bongo so il concert eli ou bien muta betsa bango akutana bango akutisi bango ba tie date ba beti ko sala bien parce que moi déjà bamso ba yokana tena o yokana ah non ba yokana so ba jile lo vie ezaki ne ba saki ne ba saki na wengete so komba wengete ba koza vie ba zana on te ba na vie bien par rapport au koleka ba mission ben na Congo bana vie bien bana wenge na osenga que vraiment en tout cas muta za na kwene mais soki bazana concert bakutana ka ko sala bien batana posa na bango ba mona jiba za pas boye moni concert mo abete wera na jiba sai toko c'est bien il y a une ambiance c'est bon ba continuer ko sala ngo Blaise Boula zalaka be makaba azala Makabazala, vraiment c'est bon. Lelo, sur un même activité na yo ya musique ozo continuer malgré ba déception na yo na ba producteur na yo ozo continuer bozo beta d'ici là la mois na mars car bozo beta na kati ya orchestre mais est-ce que effectif wana izara batakala bazali to ah bon batakala presque ndambo bazali Ndam Bazali, quoi, Isidore Azali, Tsang Azali, Lofi Azali, Magen Tsang Azali, comme ceux qui concernent Ali, Ayaka ko secondé, Templar Bazali, Badikando Golf Bazali, donc concert les cabines, toi et Barosepé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes déjà à la fin de notre émission, nous sommes en train de chuter, mais avant cela, nous allons donner la parole à M. Chora Mbemba pour le dernier mot par rapport à l'émission à Lelo. M. Chora, qu'est-ce que tu diras pour la Chabani Record en particulier? Bon, on a olobaka bona Chabani parce que moni nyongo soki na no futi yango te sila raté. Ato kufi okenango. Na ko sepela Chabani Record ozale kinanga oyebine to travail mandun. Ti bambongo studio biso bimisa ti bambongo ko lia ba stratégie ba mission comme la mission ko banda bumbu malgré yo futa ke studio. Mais na ko teka onga sosenga. Bon, wana c'est le cas. Mais Luka a quelque chose à repérer au sala bien. En tout cas, na rotato la monnaie na au salaire. C'est rien qu'on vende na kono mais mon a danger mais ça danger te. Parce que nous futa chora ta infranté. Luka moyo futa chora. Ozana nzambe. Ponga ipe na le la galère nous. Pona sala travaux moko ya ko sakana te. Pona bimisa lokola orchestre na ba bumbu lokola boyeza jeté. Il faut un matériel, il faut une stratégie, il faut un belé. Na bimisa ba mbongi belé pour na orchestre o ezongate. Alors Chabani Record soko za muto na nzambe. Oza pe na famille, oza pe na ba massa.
so bako côté ya yo luka quelque chose à repesanga na osepela makasi aluka quelque chose à repesanga na osepela makasi parce que apina mutoki nanga l'air ne sonne na lela boza bien te nazwa rien nazo bisayo donc mandundu nazwa kaka $200 au apesa royalty au petit producteur pour producteur payer baka azul ko pas musicien à part on a rien na variété samedi soir un cas mon côté nzamba talanga un cas mon côté ce qui ba producteur ivoirien ou bien ba producteur ba mboka musune ba sa ba fali akoluka ta 50,000 euros pesanga mais ba producteur congolais a passé mais ça je sais moko pamba yazo tonga bandako akosombela ngata terrain quelque part bipa bazo tonga bansele so ba wapi achora même ya ozwa lupango et ça langa bien ba lupango ne koleka kutata 10,000 te masalinga symbole ya biloko asala pona nga futanga te et ça langa bien tala to kende na ba age mo gebele lobi lango kufanga hein otika na nyongo isa bien te isa mabe makasi Chabani sozo kwanga vraiment atambongo na espèce beauté okosomba ba terrain ba teka so $1,000 otongele ngata ndaku ya 8 mètres sur 4 ya bien vraiment na wana ba TV na okumiso makasi yo na nzambe boko yiko na bien parce que soto lobito calculer ngo na ba sasem na ba nini nombre de disques ba teka ils a plus de $100,000 pour la commande assassin nzembo ça a plus de 100,000 exemplaires parce que 30% nango ko za combien ngala ndi wana te masala nga symbole vraiment Chabani na posana sala nga symbole sala nga bien Léon a 65 ans donc on a 7 mois na 66 ans donc na déjà mukolo au saganate donc Chabani record sozo nga yambemba to sur l'année to iko solo au sala nga bien. Pourquoi je suis même à envisager qu'aucune injustice par exemple? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, tu as bon, justice, je ne sais pas Congo, bazo banane bonga penate, mais Fati tozo kasa bongi siango, mais batazo banane bonga te. Pour mutu soit qu'aucun épée tonga comme 16h. Mutu abeng seka yene na ote, pour aza danger. Mutu abeng sa danger. Yanga toko senga na auditorat militaire. Na kopesa mamona yemba mbote makasi pasali colonel Mamandundu. Colonel Mandundu na peso mbote belé pa ozali. Mikolo koya na koya otala yo. Parce que talaka to na sanza bino ba mama. Ya na okumiso makasi. Mon colonel Mandundu na peso ba mbote pa ozali. Auditorat toujours bozana frappe parce que ba mbebe za ibele. Bozala makasi auditorat militaire. Bozala makasi. Yana pesi bino no so mbote ba colonel Faustin banani tout. Ono so ba no auditorat na pesi bino mbote makasi. Ba mama nyonso o bazana auditorat militaire. Na pesi bino mbote tout. D'accord. Il a bon, je sais, merci. Alors, nako lobasubo parce que ça moi ba maman. Na pesi pena d'abord première dame na bisombote maman Denise et pas Zali. O Zali à moi na bino. Na pesi mbote pas Zali et puis na pesi susu. Maman oyo babengi Olive Lembi. Na pesi mbote makasi pa ozali parce que za mona bino. Na pesi Béatrice mbote na kati ya Paris. Moi si ya pembe maman Béatrice. Na pesi mbote belé. Et puis na pesi maman Miezi. Jeannette na monga fula mbote belé parce que mona bino ma maman na opesa giblette makambo. Mbote makasi wana zali mama présidente ya Coral Liebo
mbote na église mobimba pa bozali na bana no nyonso napesi mbote napesi mama José Mampuya mbote napesi bana na nga na Paris mbote Bebito Mbemba Mirna Mbemba Raïssa Mbemba et puis napesi les grands producteurs Bouchanga Mbemba mbote et Belé pa bozali napesi Gabinzama mbote napesi Lebo mbote napesi Terrain Congo mbote et pa bozali bana to poto so na bosani bino vraiment boyebake micro zo mono ezaka lokwa ema okobunga na ba na mutu ba kombo na bungi bana Suisse na pesi bino mbote trop bana Allemagne mbote bele bana Londres mbote bele pa bozali ba Willy Makusu ba pa Feli mbote bele ndibu ya boko na pesi mbote bele pa bozali Richard Kingi vraiment na sukiwa. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes. À la fin de notre émission, nous étions là avec Chora Mbemba, le leader de Super Choc. Donc, il était là avec nous dans notre plateau aujourd'hui. Alors, je dis un grand merci à l'équipe technique de Congo Mokili dans son ensemble, spécialement celui qui est derrière la caméra, Kevin Leou. Mes salutations spéciales à toi et surtout, sans oublier SL mes salutations. Kaposki Lokwa de management, je te salue et surtout mes salutations spéciales à Anelka Bafot7 et Dobiye Bina. Mes salutations spéciales à toi aussi et à toutes les personnes qui sont fidèles à Congo Mokili Télévision et à l'historique culturel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. D'ici là, portez-vous bien et on se voit à la prochaine. Shukrani. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.